Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kinshasa mbote boza tellement ébélé à Kolanda, magazine à de l'actualité en lingala facile plus 243 fils man dans la présentation mon Lilo Mbotine. C'est en 6e session, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le président. En exercice, il y a l'Union africaine, chef de l'État, il y a RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azaraki na podium Boulanda extrait. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo, MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO élaboré par ce comité conjoint. Mais avant, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice, il y a l'Union africaine, qui en tête à tête, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Reportage. Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui en tête à tête, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les États-Unis d'Amérique, Kuna et Sika Wapi, bakendaki pona ko participer à la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les deux personnalités, basola qui sur problématique, il y a changement climatique, gestion et environnement, question sécuritaire dans la République démocratique du Congo, en Afrique, ainsi que Covid-19. Na Oetali gestion post-Covid en Afrique, chef de l'État, président d'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambamaki na plateau spécialisé. Il y a Institut des initiatives des investissements du futur, Fondation mondiale, Oyo et Tonda na ambition, il y a quoi impacter sur l'humanité. Au cours, il y a entretien, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé qu'il souhait naye, il y a comment en Afrique et bénéficier davantage de la dose de vaccin, paix la puissance mondiale, pour soutenir l'économie africaine pour la gestion de la crise sanitaire, il y a Covid-19 sur l'économie africaine. Bandeko ya ASBEL Vision Fachi bakena ko déposer mémo na bango pour na soutenir institution kuna na chambre basi ya parlement ba mbaki na président ya chambre en question honorable Omosu. Reportage. Na souci ya soutenir l'institution ya mboka nde bandeko ya ASBEL Vision Fachi en compagnie il y a plusieurs centaines de manifestants bakendaki ko déposer mémo na bango après marche oyo basalaki et pas ya président ya chambre basi ya parlement Christophe Mboso oyo na tour na ye a réceptionnaki document avec impact au pédologie pe atalisaki bango boye. Merci. Nandenge boye na palais du peuple na kimia nyonso. Lokomo na bino po boye na kimia na boboto na bondeko boye ko soutenir l'institution. Merci mingi bandeko. Merci na kozwa memorandum na bino na kopesa yango akide droit. Merci. Ezale Peiseng, mokonzi aza na Nations Unies, président de la République.
ake représenter Afrique, ake représenter Congo Mobimba en tant que président de la République Nabiso. To soutenir ye, to sambila ye, to senga na mokonzi nzambe, to senga na bonkoko, bapesa ye, okasi, mayele, amema Afrique, na ndenge ya malamu Afrique ikenda liboso, mboka na biso Congo ya bankoko pe ikenda liboso. Merci mingi bandeko, merci, merci. Na tour na bango pe lors ya déclaration oyo batangaki, bandeko ya Vision Faci invitaki jeunesse congolaise ba soutenir Belfort fourni na gouvernement pe initiative entreprise da institution ya mboka pour promouvoir relance économique ya République, pacification totale ya territoire national, stabilisation ya mboka pe amélioration sociale ya Congolais. Nous, population congolaise réunie au sein de la Vision Faci Asbel, la Vision Faci demeure confiante que le décollage de la République démocratique du Congo est impérativement lié à la stabilité de ses institutions. Raison pour laquelle nous demandons aux différentes couches de la population congolaise de s'abstenir de propos tendant à créer la polémique et à jeter l'opprobre sur les institutions de la République. Lutter contre le tribalisme sous toutes ses formes et la haine véhiculée par certaines personnalités politico-religieuses, faire preuve de confiance et de sérénité à l'endroit de notre Parlement, de nos cours et tribunaux, ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale issue de l'Union sacrée qui opérationnalise au quotidien la vision du peuple d'abord prônée par le chef de l'État. Demeurer éveillé et ranger derrière les institutions de la République, se mobiliser comme un seul homme afin de défendre et lutter contre toute manœuvre encastrée visant à ternir l'image des institutions de la République auprès de l'opinion tant nationale et internationale. Enfin, la Vision Faci invite la jeunesse congolaise à soutenir les efforts fournis et initiatives entreprises par les institutions de la République afin de promouvoir la relance économique de la République, la pacification totale du territoire national, la stabilisation du pays et l'amélioration sociale des Congolais. Ah oui, Boyende et Zalaka. Yankeyo. Activité et inspection scolaire il y a année 2020-2021 et c'est le ministre il y a un PSP à Bendaki inspecteur Mato ici au bas dérapage la liste des antivaleurs qu'on a dressée ici elle n'est pas exhaustive. Maintenant que nous cheminons vers la rentrée scolaire, est-ce que vous pensez que c'est dans ces conditions que nous pouvons lancer la rentrée scolaire avec les mêmes antivaleurs? Parce que moi j'ai peur, étant donné qu'on n'a pas fait l'évaluation, on n'a pas abordé les vrais problèmes, donc il y a de la mauvaise foi. Parce que celui qui est, en tout cas, de bonne foi, il s'annonce. C'est celui qui a de mauvaise foi, qui se cache. Moi, je ne voudrais pas que l'année scolaire qui commence connaisse les mêmes temps. Parce que quand j'ai été placé à la tête de ces ministères, j'ai hérité une année scolaire en cours. Et je me suis battu pour qu'on atterrisse. Et on a atterri. Nous allons lancer la rentrée scolaire. Moi, je ne voudrais pas que ça soit dans les mêmes conditions. La question de la lutte contre les antivaleurs, de la consolidation et la pérennisation de la gratuité, le redressement de notre sous-secteur, ça doit être une préoccupation de tous. Proved, IPP, DIPROSEC, chacun dans son domaine. Et vous avez suivi ici, la gratuité de l'enseignement est non négociable. Celui qui fait bien son travail, il continuera à le faire. Nous avons déjà un bulletin d'information sur tous les IPP. Tous les IPP. Même ceux qui s'amusent avec les frais, tout ça, continuez.
nous entrons dans une autre phase. Et je crois que la promo scolaire nous donnera encore l'occasion de revenir sur ça et relever encore beaucoup d'autres choses, surtout chez vos collègues de Provette, avec qui vous ne collaborez jamais. Il y a des IPP, quand un Provette débarque dans un centre de passation d'examen, il pose juste une question de collaboration pour savoir comment ça se déroule. Il y a des IPP qui chassent des Provettes dans les centres. Par rapport à l'arrêté, il y a Lukuta, Nakomo, il y a vice-premier ministre, ministre intérieur, décentralisation, paix, affaires coutumières, et la police nationale congolaise a sali message pour nous Kebisa, Moutounion Soro Bagozoye, n'a soi-disant arrêté. Communication de la police nationale congolaise. Depuis un certain temps, il circule dans les réseaux sociaux un projet d'arrêté attribué faussement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, portant désignation des commandants commissariats urbains, territoriaux, des unités spécialisées et des escadrons au sein de la police nationale congolaise. En effet, des personnes mal intentionnées s'évertuent sans scrupule dans une anarque auprès des membres de la communauté policière distraits pour leur soutirer des sommes d'argent en échange de fonctions à occuper en perspective de la prochaine mise en place. À ces propos, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient d'ordonner à Monsieur le Commissaire général de la police congolaise d'instruire ses services spécialisés à intensifier des investigations sur terrain pour interpeller tout délinquant qui s'attelle à ce genre de pratiques errontées et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes. Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2021, le commissaire supérieur principal, Mme Poutempo, porte-parole de la police congolaise, je vous en remercie. Baisager ya route Kimbantseke kobanda na place Dokolo na commune ya Nchili ti kokoma na kote na bango kuna bazali ko souffrir makasi na ndenge ya kosakana te mpona likambo etali eta ya nzela na bango. Nzela nyonso bukana moyen mituka eleka lisusu malonga ezalaka te. Ba chauffeur ya transport bakima po mabulu eleki ba oyo ateti batikala banyokwa makamitu ezali kokufela bango boza na idete. Awa conséquence population nde ezali kokemba depuis mois de mai. C'est des informations autorisées sur place. Banda batu ya régie des eaux batimola pona kosala misala ya installation ya batio ya mai kasi ti lelo eloko tikala lisusu kosala te nzela ekoma mabulu awa moto nde eza na impact ya kosakana te. Yoka communication na débat ya mambo nzela taba kalonde esali na minito kamna munene edindi liboso biso bakamna mikie oyo eyawa ekomi te ba ekangisi nzela mbuteyage mobimba oyo na minzoto wana boye soki mbula ebeti toyebi te kimbateke kokufa tokosuka mpenza kaka na base interese po biso bata cimetière toza ndeni nzela ekomi boye batatio ya mai babukaki kaki eleke nde babuka bongo banda bamere je crois bien na bamere babuki ke batia batio ya mai entete bata ovd baolanda bakata mabanga epesa bien banda babuka bakende na bango totikalaka kokemba boye bakamni ezwa bapani tozopo ezodinda tala ndeti exemple kaka yango toana elanga kamda munene edindi ngala ko tosaka kamo président ayokela biso pena mawa na Kimbantseke parce que tozonyoka mafort tala na mituka ndenge ekangami donc nzela eza te bamama bazouta cimetière na bakoli donc nzela pena eza te
yango tosengi na ministre ya transport na monsieur le président papa Félix yokela biso mawa tala nzela ndenge ekomi donc nzela pena bizarre. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Jean Tiningo Bilambaka kotana no dossier oyo po depuis misala oyo sila etikala kaka boye nzela ebeba kasi kokamwa misala mai yango po esila ti lelo population bakembaka po bazwaka na maiti e somwe. Barbara Rachel P Fondation RH Top Model bamambo moko bakendaki kosala don na centre hospitalier Seta na quartier Badara kuna na commune ya Ntsele Bozole. Ah oui, maman yenza lesili ya tour oyo ezalaki nde à l'occasion ya anniversaire na ye nde madame Barbara Mputu, autrement dit Barbara Rachel Top Model, patronne ya ba boutique RH Top Model na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba, accompagné na ba membre ya fondation RH Top Model ya ba mama bomoko bakendaki kosala don ko visiter pe ko assister ba malade na centre hospitalier Seta na quartier Badarakuna na commune ya Ntsele. Surtout ezalaki pona ko assister basoda, basi ya basoda pe bana ya basoda. La dame de fer, la dame du bon cœur, Barbara Rachel Top Model ayaki maboko pamba te, amemaki ba médicaments ya première nécessité pe biloko ya kolia bakisa mwa chweke pona bayebaka ngami l'hôpital to pe ba oyo bazali na mwa difficulté. Tikana bisabino ke akotaki na ba pavillon nyonso pe ba département Songolo Pakala esika wapi mutu nyonso sans exception azwaki kolina ye yoka communication. Puisa tikiese nyonso penza na koyamba mama Rachel. Ebuna kisalu ya mama kesala yo kwenda na ntwala. Yo kwenda na ntwala penza nzambe kupambula andi penza pesa andi dia ya mingi dia samwa kanisila betu no kilumbu ankaka. Yo ina betu mekuisa betu metonda andi betu mekumisa andi na nyonso yake salila betu. Yo vanda betu ba mama yo vanda bikabu ya mekuisa tiyo samu na kupesa bantu hospitali nzambe kupambula andi na nyonso yaye. Nzambi ya mubeneshi tu sangani mama Rachel mwana mukesi kaji mure njisanka bwa kujula bantu baji balala bwa kubajula mukusangisha basalayi kusangisha ba docteur kusangisha ni ba minga kijisanga jibana jimukanseta njoja na nyonso o mama Rachel asai na mokola lelo mama Rachel abandia wate abandi na biso musika na badarakota kabisika bisika pas ezali bisika pas ezali nde place mama Rachel alinga akokota po asunga bayo bazana passe mama Rachel asungi biso tozaki koteka te aipole biso toteki apesi biso ba bassin to tia na mutu tomoni ke mbongo ya pesa biso na ba bassin wana évoluer to futeli bana biso ba classe tozo futela ba hôpital kaka muki na pesa ki biso yango na sengi na nzambe na pese merci nzambe atombola ye apambola ye na mobali na ye na bana na ye na ba o nyonso oyo azosala na bango nzambe apambola bango et puis so oyo azana lisungi ya koleka oyo a continuer asunga ye po ye pe aya asunga biso ya kosunga biso akanisi pe ba soda akuti hôpital eza ya kokita aye kotika tala biloko yango oyo yango wana to ekopesa pote hôpital pe etombwana ba soda na biso bazala makasi po mboka na biso na ba bazana na ba frontière bazala pe makasi po na mboka na biso ya Congo mama Rachel azosala oyo azana mawa ya boye pe ameka pe kosala nde mama oyo azosala. Très touché na geste oyo, Dr Johnny Mulumba, moko ya ba responsable ya centre hospitalier Seta à Zangaki Malubate. Son don est tombé à point nommé. Pendant cette période difficile de la pandémie, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à bien supporter leurs propres soins. Mais avec tout ce qu'elle nous a apporté, je crois que ça va soulager tant soit peu la misère de certains. Voilà pourquoi nous nous disons en tout cas merci beaucoup et nous pensons qu'elle peut continuer à faire ça, pas seulement ici, même ailleurs ou encore si Dieu le bénit et que prochainement il a encore plus.
je crois qu'elle fera encore davantage. Allo Bate Poizo 0, Barbara Rachel, top modèle, à Sololi avec un pacte pédagogie. Nayaki kotala batu na hôpital, mais état na kotela ki hôpital, et ça la qui n'a passé. Na muke o na zozwa, na lisanga na ba mama na kanisi. Na muke na na zozwa na musala na na bibi na ya pour soutenir l'hôpital basula na biso o bakunda bakona mboka o baza pona ekolo Kongo. Na muke o na zwaki yango na bibi na memela bango. Bakisi Welo Bakolia, moi tonga na mes premiers soins. Et mutazoki, mutabukani, mutabeli fièvre. Loko na yaki na mofumo ya mwana. Na zui kaka vision ya continuer biso chef de l'état. Ninga lobaki to tia mabuku, place ya zokuma te, place ba musu bazokuma te bo tia mabuku, bo sunga na bo simba na bo zala bo moko, bo mboka na biso kende biso. Eza ya suka te. Pena yebi ke zo continuer. Na muke o nzamba ko pambola ngai na ko continuer toujours ko sala ba action na ko aider batu oyo bazangi voilà. Ya kosamba esalte tika ete nzambe azongisela yo ya ebele na muke oyo zwaka yango oyebaka komema réconfort pe ozongisaka sourire na mitema ya ba oyo babungisa déjà espoir. Boende ezalaka RH top modèle haute gamme c'est là toujours. Et yo, oui. Polaka kitoko sekelese bana ba boutique RH top modèle. Kinshasa, bamama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville, boyebisa bango ke banvoiti te. Désormais, pour na kolata malamu, ba boutique RH top modèle, etiki ba porte na yango polele, pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité, bo banga te po awa bataille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo, nyonso esengeli pona ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, boko kuta yango na ba boutique RH top modèle. Bona moto aloko tingai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH top modèle ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne pe expédition na ba province. Kaka Yesu, Zambalo la salisinga. Kaka Yesu, Zambalo la salisinga. Chante avec moi, on y va. Jésus, Zambalo la salisinga. Pasi Pour na plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH top modèle oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe. Référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba. Topé Mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe. Musika te na école course neg. Kasi boboza na teke ba boutique RH top modèle ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement
de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Kejo! Na quartier Riflar, na commune ya Kisenso, bamelaka mai ya nkelo. David Kalambai, reportage. Après toujours banvoule ebele population ya commune ya Kisenso, bazali toujours n'accès na eau potable te. Côté oyo bokondima te, population baselaka mai ya nkelo. Awa mai kutu ya robinet bosana po ba robinet elimwa mai o yankelo bango moko population bazalaka na confiance na yango te mais bazana choix te po coûte que coûte il faut bazwa mai ya kosalela pona komela kosokola bilamba kosokola nzoto ainsi que ba misala misusu oyo boyebi na micro ya magazine plus 243 yoka communication na likolo kuna ya rai toki da di so pena ya mai boy na mwana na mukongo parce papa to souffrir pour la mai nkele ba loli na seko to epito so koma vert na kachi kuna e so pe koma rouge to ye ba papa mai passe mai microbe ba pombe za te kunda mai kota na sama bele sutuna lipongo to to vanda kuna na likolo kuna pompe kunda mai koma bilanga e koma bilanga papa mai za te ba sala mwa libulu mwa ba toka mai yango pe libulu niyo ka bimana kachi wana passe Zoka na ba kanti na ba bido 25 bido mo sanfa na ba nkelo musu be bozo futa na pa mwa bo na sanza bo pesi 1000 francs 2000 ko bandi kotoka ti so isili futi su na sanza ba konti ya ville province ya Kinshasa poto lobate ya régie des eaux à Tabinomoko boye penza en plein 21e siècle tolobate bino bongo na bana Kisenso e anini. En marge de la première journée, il y a l'Inafoot et Zenengo qui est mon lobby AS V-Club à l'extérieur, à ceux qui est déçu. Sur AS Dauphin Noir, il y a Goma, reportage. AS Vita Club ya Kinshasa dominaki mardi 21 septembre leki AS Dauphin Noir ya Goma na stade Karisimbi na score ya 2 buts contre 1 en match comptant pour la première journée ya 27e édition ya championnat national ya Ligue nationale ya football Inafoot en sigle Baloko nde bafungola ki score na 47e minute de jeu na entremise ya Ilongo Nkapo. Le Dauphin Noir de Goma vient marquer. Les Dauphins Noirs de Goma viennent marquer leur premier but. Les Dauphins Noirs de Goma viennent de marquer leur premier but. Juste peu après la prise, je crois, la deuxième minute. Obed Mayamba a égalisé 3 minutes après. Égalisation de Moscovite. Égalisation de Moscovite. P, comme d'habitude, Eric Kaboy a yaki ko marqué Nzombo le soir pour la SV Club. Score final 2 buts à 1. Courte victoire P difficile. Ndenge Dominique, coach ya ASV Club, a confirmé qui. Coach, c'était un match très difficile et compliqué parce qu'ils nous ont donné pas mal de fil à retordre. Il faut le reconnaître. C'est une équipe qui n'a jamais fermé le jeu, qui a toujours joué. Nous, on a essayé de jouer un peu différemment que d'habitude. Voilà, c'était très difficile, on a essayé de mener. Et puis après, vous savez, un match comme celui-ci, ça se gagne sur un détail. On a eu le détail qu'il a fallu en fin de match pour marquer. Ça, on va voir chaque chose à son temps. D'abord, on va, je dirais, savourer cette victoire qui était difficile. Mais vous savez que contre Goma, c'est toujours très difficile, parce qu'il y a toujours des scores étriqués. Bon, c'est une équipe qui joue à fond, qui ne ferme jamais le jeu.
Donc c'est vrai que même s'il y a une défaite, moi je félicite le coach par rapport au jeu qui a été rendu aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes dans la construction. Donc on va petit à petit, comme peut-être toutes les équipes en ce moment, s'améliorer pour arriver à notre jeu et être le plus performant possible jusqu'à la fin de la saison. Disons, de réduire le score car on était mené, mais la... Et comme il avec Dolastar. Oui, Pasteur Béni, na bandeko nyos bazolanda biso, expliquer bango na po bango nyos ba comprendre. Oui, merci frère. Oui, nga na problème spirituel na famille mona Goma. Oh my God. Bazwangai bien aimé. Baelanga bakanganga bamimanga neliko. Jésus. Eliko kenananga tuguduguduguduguduge buakangai na volcan Niragongo. Jésus. Pasteur Béni, volcan siksoka nelongi maboko te. Oh, esaka grâce. Oh. Grâce nini ezalaka olingaka kosamba mingi te oyoki olobi badindisaka wapi na Niragongo. Jésus. Na volcan ya Niragongo. Oui. Yoka ye azalaka nani aza mosali mobikisi lokola azali mosali yo ozali mopanzi sango tangu yo yambi ye betana ye masolo oyo ezali na makomi kotuna ye makambo ezanga ntina te ezala jaribu, ezala movat, ezala acide, ezala ngola, ezala javel, ezala acide, ezali vinayi etali yoki, oyoki, kolingaka kosamba mingi te, ezala ngo infraction te. Bino pe bokeba, bino, bokomi kokotisa poto na makambo ebele, lelo na lakisi mosapi, lobi ekozali gogweli mosapi. Comme la souka ya présentation ya magazine na bino d'actualité au lingala facile plus 243. Merci pour la confiance et fidélité. Botikato souhaité joyeux anniversaire na Emis Mokango Mbotame Lamuke du bonheur de la part ya Monica Monde. Pourquoi pas kopesa mbote na Délice Nsoke les bras droits ya Mokonzi Yebisa Oniva Cour suprême le PDG que troisième vague Isa makasi wapi. Merci Nagérie les moazanaki na sima caméra bamata bakita babalka mabele fils manina préférable. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.